Chez Steve, Binga, Libula Metro. Michoi, na che regno? Eddie Moshe. Borax, l'animos. Cercle musique, l'ombier. Mutualité bala Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi okunga okamba, bala Saint-Paul et papa, au fleur, okunga. Biso bala Saint-Paul, Toponi o papa, tolingi boboto, tolingi boneko, tolingi esengo. Tosengili sanga Boboto Oneko Esengo Mbote mingi na balandi nyonso ya Radio Lisanga. Lelo mokolo mwa jeudi 25 octobre 2012 tokutani na bino lisusu na nzela ya Radio Lisanga po tokabana na bino ngongo ya mutuya obokoyoka ezo ya bino Yesu Kitenge ndenge ya bomesano. Tozalaka en direct chaque mardi pe jeudi de 19h à 20h. Pe balandaka biso na sima pe balandaka tokotonda bino banso botondi mingi. Baiba za na Amsterdam to nzinga baiba kolanda biso na baposta na bango ya radio na FM solo mpenza longonya mingi na bino banso po eza na bino nde toyeba kete FM na posta ya radio pe ezali ko tambola ba témoignage eyali kilikili oyo tokoyokaka pe tokosepela na yango. Mbote mingi pe na Joel na Amsterdam Zaid pe mbote mosusu pe to kopesa na baibanso balandaka biso na wewewe sika nyonso bojwami matondo mingi penza. Tozali na bino pe pokoyo atako mwa ba temperature e komi kokita bisika tofanda mikili ya malili oyo kasi bomo ya bato tokokitisa yango te mpona bozangi boyebi. Toko lukete toko bebe na koyeba mpona to zala penza bato na tango tokolaka pe longo na boyebi na biso pela bombo ibwa biso edwantina oyo ezali mpenza na esika na yango. Pona yango nde tolobaka tango nyonso ete na ntango biso tokokoka koloba tikete tozangisa te kolobela baibanso oyo bazali suna makoki ya koloba te. Boye tokanisi wa biso Floribert Chebeya ndenge bajwa molimo na ye na mankasi oyo ebiangami crime d'etat oyo ba témoignage boyoki kilikili toyebi ye General Numbi bakoboya ko bimisa ye pe na procès ata na appel awa kuna na mboka République démocratique du Congo na mboka Kinshasa pona asamba na accusation nyonso oyo ekwei pona ye na lolenge nyonso baboyi procès politique toyebi yango, assassinat politique toyebi yango. Atako ye moko Floribert Chebeya azali susu na makoki ya koloba te ndenge lekaki kasi baye bazali na makoki ya koloba likambo na ye bazali koloba. Epe biso pe tokolobela na ntango nyonso tokoka koloba makambo na bato oyo bango moko bazali suku kokoka koloba te po ntango mosusu bayi na boloko to ntango mosusu babomi bango to ntango mosusu babatami na esika oyo somo ya bobangi régime ya oppression ya Hippolyte Kanamba alias Joseph Kabila ekosala ete bango bakoka koloba te. Tokolobela bango nyonso wana tokanisi pe boye firme ya ngambi
uta bakotisa ye na boloko bambulo nyonso mileki ko bamba ye likambo la koluka kosala coup d'état contre chef na bango ya eta oyo eta oyo tokomona ngo ata te kokosela moto makambo minene boyo bakoki ata kotelemisa te kozelaka mpe apele ya bakokataka mpe yango nano te kasi atako makoki ezali na bato banso wana te bayi na boloko mpo balobela makambo na bango biso ata toyebi bango te ata totangi bango te kasi injustice oyo na oppression ekosalema oyo tolobeli nde bango banso mpo na ntango ekokoba biso tokozala so na makoki ya komilobela soki moke te. Baye koboma baluba nalobaki eloko te mpo naza moluba te. Baye koboma bakongo nalobaki eloko te mpo naza mokongo te. Baye koboma baswahili nalobaki eloko te mpo naza moswahili te. Baye koboma bangala nalobaki eloko te mpo naza mongala te. Lelo baye koboma ngai moto ya kolobela ngai azali te. Tungulu Mudiandambo. Tozali kokoba na programme ya Radio Lisanga pokwa lelo likanisi na biso na pokwa lelo penza ekei na bokeseni toloba injustice yango eza na ba niveau nyonso oyo bato balobelaka mingi kaka injustice sociale nde likanisi na biso ekei pokwa ya lelo na likambo wana bozela te tofanda na pokwa lelo po tosalela bino eloko babengi na français exposé ya monene oyo etali injustice sociale po eza kaka yango te tokolobela likambo bokeseni na besika nyonso na makambo nyonso kasi tokotinda biso na biso esika oyo tofandi biso banso totia likanisi na biso na likambo bokeseni ya justice poko mobimba mpe na ntango nyonso tokotikala po na lolenge wana nde na bino na biso tokokaba makanisi na biso po tokokaki koya kobetela bino ya biso expose monene na likambo na injustice awa po topesa bino benonse topesa bino bateori biso mpe tolingaka te totanga ya bato eya bato basusu nde tokoyebisa bino ebe bino moko botala na ndinga na bino na bomoi na bino ndenge boyebeli soki makambo yango ezali ndenge nini kasi tokosalisa bino mwa moke na makambo mosusu tokobana koloba na ndenge emission ezali ndenge tokokendele tina ndenge tokokende ndenge tokokomele yango tokozangisa te na ndenge oyo tosi tolobeli boye mpona topesa bino mpe mwa makambo masusu oyo ekopesa biso mwa mwinda na likambo oyo etali bokeseni na likambo oyo etali bokeseni ndenge tolobi wana oyo ekosalisa biso po topusa makanisi na biso mosika mpe tomiyebele na lolenge kani tokoki mpe kotambolaka na mokili mpe kotalaka kaka baninga babiso bali pembeni te kasi kotalaka mpe makambo oyo makolekaka pembeni na biso mpe toyeba lolenge kani biso mpe tokoki kotambola na mokili na makambo manso oyo tokokutana na yango bokeseni nde tokolobela bokeseni liboso ya biso kokende na makambo masusu oyo mpe ekomonisa biso mpena mwinda bopolele tokolobela nanu likambo oyo liwiti koleka na mokolo malobi mwa mercredi mokolo ma misato 24 octobre
yango ezalaki journée oyo ebiangami mokolo ya Nations Unies. Mokolo na Nations Unies yango ezalaki pona ko célébrer kokota ya charte kokota ya charte oyo ya Nations Unies oyo esalemaki na 1945. Nde boyebi likambo ya charte wana ya Nations Unies soki eyaki ezalaki pe pona kobundisa likambo ya injustice. Nde yango wana tolobaki pe to tianano lisolo oyo na ndenge ya kotalela pe likambo ya bokeseni. Soki tolobi totala likambo to inango mikolo na mboka République démocratique du Congo oyo guerre ezali na est kuna, soki tolingi totala kaka bokeseni oyo ememi bozoba na bitumba wana oyo bokeseni ya Hutu Tutsi kuna na kati na Rwanda tango babomani na ndenge Kagame asalaki ete avion na président Biarimana epanzana po ya kufa po edéclencher mobulu kuna oyo esali oyo babiangi génocide na bango eya kosala ete France asenga na Mobutu ayamba Bahutu oyo bandaki kokima pona badjo sika ya kobatama te kaka soso wana ya bokeseni oyo yaki kosala ete Kagame batutsi na pouvoir baluka na contrôle ya ba arme bakota na Zaire basala bitumba. Bokeseni elakisi mbala moko ete oyo ezali armée étrangère nde bazwi Laurent Désiré Kabila ba utiliser na kosala ndenge wana pe boyo koyoka na tango wana babanya mulende oyo boyokaka bango susu te soki babanya murenge toyebi te. Nde bayaki susu pona kaka kotia bokeseni na kati na masolo basala lokwa kolakisa ete injustice ezali na ndenge ya batraitement pona bango. Nzoka bayaki nde kotia bokeseni na baye bamikanisaki bana mboka pona kokanisa kosala etumba pona bango po batia bokeseni ete bango bazali bambanya murenge bato na Kagame po baluka kozwa contrôle kaka na SCT kasi na République démocratique du Congo mobimba ndenge yaki kobiangama na Laurent Désiré Kabila. Soki tosali attention na bokeseni ndenge ezali toko yeba ndenge nini ya ko développer pe ba stratégie misusu na makambo susu. Tolobi na likambo oyo ya République démocratique du Congo pamba te charte oyo ya Nations Unies soki esalemaki na 1945 ekotaki na ntango wana ezalaki na mpamba te boyebi guerre ya monene esalemaki ezalaki guerre na bango ya Europe bakotisaki Asie kuna na kati pe babengi yango guerre mondiale po bazwaki bato na biso kala wana baya pe kobundisa bango atango wana colonisation ezalaki nano charte wana ekoti pona kobundisa injustice kasi batalaki te na charte wana baboya likambo na colonisation. Donc likambo bango balingaki bokeseni ezala te ezalaki pona bango na bango bamindele awa na mboka na bango na mikilimi ya bango ndenge bamonaki koboma msalo basali pona basala yango lisusu te kasi ezalaki pona biso basusu oyo te po bakokaki kobundela biso te na tango biso moko tozali na makoki ya kobunda te po tokoki komituna bato ya Afrika boni oyo bazalaki na influence na charte wana ndenge esalemaki wana eza motuna pona toloba ilelo tokotala bokeseni na bokeseni wana nde po bokeseni ezali c'est une réalité. Soki bato bazali oyo bandimelaka nzambe mokeli ye moto akeli bokeseni po soki akelaki bokeseni te bokeseni pe elingaki kozala te.
nde na kati wana ndenge to bandi na likambo na guerre na mboka ya République démocratique du Congo na ntango tokoba likambo ya charte oyo ya Nations Unies mpo yango mpe ebimeli na guerre mpo na kosukisa baguerre ya ndenge wana nde kobundisa injustice wana mpo yango nde bokeseni wana nde soki bato basaleli yango mabe bazali kosala mabe na bato oyo bakeseni na bango kokesena wana ezali na loposo kokesena wana ezali na bikolo kokesena wana ezali pe na makambo kilikili ekokozala pe na bozwi na bandenge mingi oyo ekosala ete bamboka misusu banyonga bamboka misusu omoni exemple oyo topesi oyo totangi Rwanda ko atake République démocratique du Congo na ntango wana Zaire te sikoyo pe Rwanda kokotaka na Congo mpona kopesa soutien na barebele ndenge asi abandaki yango kala na ba fin année 90 fin ya bane 90 eza exemple munene oyo ezosimba na likambo ya charte ya Nations Unies oyo ke Nations Unies akoki koresoudre yango te eza te mpo aza na makasi te ezali mpo tosi topesa réponse soki bokanisi malamu basalelaki yango biso te mpo soki otali na bamboka na bango awa ti lelo oyo omoni baeurope de l'est guerre froide bande esili tala ndenge bakomi kokotisa bango mbangu na communauté européenne awa ezokota na mbangu na union européenne makambo ezokende ndenge wana bazali koevite na makasi nyonso tu bazala lisusu na baguerre awa bato bakomi nde kotala sikoyo crise économique ndenge beti bango makasi na mikano bakozwa contre bato ke bato bango moko nde baya kotomboka na bamikili oyo tozali kasi likambo na bokeseni kaka nde ezali kosala bamakambo wana nyonso esala ete bato bazwa comportement ya songolo to pakala nde yango tolobaki tokosola na likambo ya bokeseni na ndenge oyo te moto na moto esika azali ndenge tokolobela yango boye atinda ye makanisi mpe na esika afandi na ndenge akoleli na ndenge azomona ya mokili ndenge ezali kokende ezali lisolo tokokaba na bino ezali te kelasi toye kotangisa bino na pokwa ya lelo oyo Nations Unies tina na yango nini mpona moto lokola ngai oyo ayebi ete na ntango baluki colonisation esila na ntango Lumumba amoni mobulu na Congo sécession to boye balobi ete Nations Unies aya mpona koya kosala ete kimia ezala nde bacoup d'etat esalemaki baassassinat politique baye kotia kibokonzi ndenge balingaki mpona soi-disant na ndenge na bango kobanga likambo na communisme ekota na mabele oyo bango balingaki mingi bato te na mabele oyo balingaki mingi mpo eza kobimisela bango bozwi mingi oyo bango bayi nango na ntina tobosana te soki bao babiangami baali na deuxième guerre mondiale yango wana kaka oyo toti kolobela soki baganiaki yango na babombe atomike oyo babetaki wana matière première oyo basalelaki yango wana uranium wana badzolaki yango na mboka Congo na ntango wana bokoki kotia makanisi na bino ndenge nini bango bakokaki kotia Congo na bagenda na bango na baprogramme na bango na mikolo tozali lelo oyo bokeseni wana oyo esali ete bakuta eloko oyo na mboka oyo kasi na mboka oyo mosusu te baluka kolakisa ete bango bayi makasi koleka bao kuna bao mosusu te nde ezali kosala ete moto amitia lokola songolo to lokola pakala toko kabana bino pe likanisi ya professeur Philippe Bioya oyo ye pe amoneli na lolenge na ye likambo na Nations Unies alobi ete système ya sécurité collective ya ONU
et marché te et tamboli te. Alobi nantango bato bakanisaki ete yango ekosala pona etia bato kimia na bakasi kasi esili kotambola te na lolenge wana. Kasi eza kokamwisa bato bazali ebe na posa ya ONU bakoluke be bango. Et c'est ça les 67 ans. Sikoyo. De Tolobi Tok Sabino Yemoko ndenga ko banabino na mituna o batuna kie na moto na mopanzi sango innocent Olenga. Professeur Philippe Buyoya, bonjour. Bonjour. Hier 24 octobre, c'était la journée des Nations Unies. 67 ans après sa création, estimez-vous que l'ONU ait atteint pleinement les objectifs qu'elle s'est assignés? Non, parce que le contexte de sa création a beaucoup évolué, parce que le système de sécurité collective qui est en fait l'objectif majeur, le moyen par lequel l'ONU pensait imposer la paix, n'a pas pu fonctionner. Heureusement que l'ONU a mis en place une sagesse à travers les opérations de maintien de la paix. Mais l'opération de maintien de la paix est devenue une opération suffisamment complexe aujourd'hui et que, bon, la présence de l'ONU a été maintenue comme utile, sans pour autant, en fait, accroître peut-être l'efficacité, en fait, de l'ONU. Ce qui est peut-être intéressant à dire, c'est que tout le monde, au moins, a besoin de l'ONU et que le multilatéralisme s'est imposé comme une approche de gouvernance de toutes les solutions. En ce point, on peut dire que même si l'organisation n'a pas parfaitement accompli ses missions, mais l'organisation est demeurée très utile et l'organisation a mis en place des mécanismes de gestion, de développement du contexte international qui est devenu un contexte de plus en plus complexifié où tout le monde semble participer, y compris les organisations non gouvernementales. Oui, professeur, donc vous estimez qu'il y a des réformes à faire au sein de l'ONU? Mais l'ONU a toujours été réformée. Il y a des réformes qui doivent se poursuivre. Et surtout au niveau du Conseil de sécurité. Je n'ai jamais été personnellement d'accord avec ces réformes du Conseil de sécurité parce que le Conseil de sécurité, c'est un organe dont l'efficacité dépend de la sagesse du contexte. Parce que alourdir le nombre de membres qui doivent décider, qui n'ont même pas les moyens, par exemple, de s'occuper de leurs propres problèmes, ce n'est pas renforcer le Conseil. Je donne un exemple. L'Afrique aujourd'hui est un problème pour l'humanité. L'Afrique n'est pas capable de résoudre un seul de ses conflits, une seule de ces crises. Mais les Africains demandent 2 sièges au Conseil de sécurité. Ça sera pour faire quoi? Si tout le monde va à l'ONU, même des gens qui ne sont pas capables, pour aller simplement s'asseoir autour du fauteuil et être entendu dire son mot, je crois que je pousserai la proposition des Européens qui ont voulu à un moment créer une autre communauté mondiale plus conforme au contexte d'aujourd'hui, qu'à un contexte qui n'aurait de sens simplement que parce que tout le monde pourrait être là sans que cela contribue à l'efficacité de la structure. Oui, pour ça, les Nations Unies sont au Congo depuis 1960 avec 2 interventions militaires dans les conflits armés. Quelles leçons politiques peut-on tirer de cette expérience et pour les communs du Congolais, cet anniversaire peut avoir quelle signification particulière? Il faut regretter que le Congo soit de tous les pays membres des Nations Unies le seul qui ait fait le plus de recours aux Nations Unies, c'est-à-dire un pays qui aurait dû disparaître si l'ONU peut-être n'était pas intervenue parce qu'en 60, n'eût été l'intervention des Nations Unies, je crois que la balkanisation du Congo était bel et bien là, les sécessions du Katanga et aussi l'autonomie du Sud-Kasaï, c'était des menaces réelles qui avaient en fait été résorbées parce qu'il y avait un engagement de Dag Hammarskjöld, mais que 50 ans après, l'ONU se retrouve encore au Congo avec en plus l'Artemis. Je crois que nous devons en tirer une leçon en fait de l'inconséquence de la politique congolaise et l'État qui paraît toujours fragile de sa naissance jusqu'à l'âge de 50 ans. C'est qu'aujourd'hui, le commun des mortels certainement devrait en principe être reconnaissant à la communauté internationale, mais l'impression générale, les gens estiment que l'ONU au jour d'aujourd'hui n'a pas le même engagement qu'il avait en 60, que le secrétaire général de 60, Dag Hammarskjöld, qui s'était vraiment opposé par exemple aux Belges, il n'a pas d'équivalent à l'ONU aujourd'hui. Les Ban Ki-moon et tous ceux qui l'ont précédé, ce ne sont pas malheureusement des gens qui ont un engagement clair pour le Congo, mais c'est des gens qui ont des engagements sur lesquels les Congolais ont l'impression d'avoir beaucoup de doutes. On a l'impression qu'aujourd'hui ce sont des puissances, certaines puissances membres du Conseil de sécurité qui dictent la politique des Nations Unies plutôt que l'ONU qui impose aux États membres une ligne à suivre
revivre comme c'était en 60. Parce que vous avez cité Ban Ki-moon, comment commentez-vous sa déclaration? Je cite, nous vivons une époque profondément troublée de transitions et de bouleversements, marquée par la propagation de l'insécurité, des inégalités et de l'intolérance. C'est une mise à l'épreuve pour les institutions mondiales et nationales. Fin de citation. Sa description de la situation actuelle du monde est correcte et ceux comme les Congolais qui espèrent beaucoup à l'ONU devraient en fait l'analyser et s'en approprier. Oui, pour ça, on a tendance à réduire les Nations Unies en RDC à la seule MONUSCO et pourtant nous avons les PNUD, l'OMS, l'UNICEF, les HCR, les PAM, etc. Presque toutes les agences spécialisées des Nations Unies sont au Congo. Est-ce que c'est une situation normale? Est-ce que c'est pareil comme ça dans tous les autres pays membres? Peut-on conclure que la RDC est un enfant malade de l'ONU? Je dirais pas l'enfant malade de l'ONU. La RDC, me semble-t-il, ça donne l'impression d'un éléphant abattu et dont tout le monde vient peut-être se servir. Ce qu'il faut en dire, c'est que les Congolais ne comprennent pas que l'ONU intervienne ici pour refaire la souveraineté du pays. L'impression qu'on a, c'est que la massive présence des Nations Unies déconstruit la souveraineté. La massive présence des Nations Unies, en fait, affaiblit la capacité de l'État. En ne prendre que les domaines, par exemple, économiques, le rôle de la Banque mondiale, le rôle du Fonds monétaire international. Pour peu, en fait, salvateur que ça puisse être du point de vue technique, mais ça n'a en fait pas des résultats du point de vue des espérances des populations. Parce que on ne peut pas attendre une assistance qui dure des années, qui toujours cherche à vous mettre à jour sans en fait vous permettre de travailler. C'est comme un malade qu'on garderait à l'hôpital pendant de longues années simplement pour qu'il ne meure pas et sans être sûr qu'il pourra revivre un jour. Alors, on a cette impression-là que toutes les agences des Nations Unies nous ont amenés à l'hôpital et nous sommes devenus une cobaye sur laquelle tout le monde fait des expériences et lesquelles expériences peuvent rapporter pendant que nous-mêmes nous ne vivons pas. Donc je pense qu'il y a un problème de la redéfinition de la politique d'intervention. Une dernière question pour Serre. Est-ce que l'ONU traite tous les dossiers de la même façon, avec impartialité, quel que soit le pays, ou il y a quelquefois la politique des deux poids, deux mesures? Je vous ai dit qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que le secrétaire général a gagné en pouvoir et que l'indépendance, l'autonomie de l'organisation internationale s'impose. Ce sont en fait des membres des États qui en fait sont toujours plus puissants à l'ONU et le traitement des dossiers par de grandes puissances a toujours en fait une dose de partialité, une dose d'idéologie, une dose de parti pris. Donc c'est en fait ça, parce que les puissances qui sont membres du Conseil de sécurité sont des États nationaux. Ils n'ont pas une conscience mondiale, ils ne gèrent pas des intérêts mondiaux, ils gèrent les problèmes mondiaux à partir des regards nationaux. C'est ça en fait l'handicap. C'est pourquoi je crois que le mieux à faire, c'est peut-être de réussir qu'on mette en place des communautés régionales qui soient suffisamment responsables, encore que même à ce niveau, on ne peut pas en fait s'attendre à ce que disparaissent les intérêts nationaux. Professeur Philippe Bioya, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Solo to kokoba ndenge toyebisaki bino boko ozala na biso na pokwa lelo tokotala likambo ya bokeseni tokosolaka na bino likambo ya bokeseni injustice inégalité bokeseni yango nde ekosala ete moto amitia lokola songolo to lokola pakala. Ndenge pe boyoki n'intervention yoti koleka toko komante yango te bino moko boyoki ndenge pe likanisi pe iwana o nyonso ekosala ezali kaka likambo ya bokeseni nde ezali kotia bato na kati na mbiringa oyo ekosala mpasi mpona koluka kozwa contrôle na basituation misusu kokanisaka bato bakota libanda komemela bino solution na kati yango ezali nde libungi monene pamba te eza komema lisusu bokeseni mosusu ya etaleli ya makambo ya bato wana oyo bazali bapaya bato ya libanda epe baintere na bango eloko bango baza nango mposa mpona bango pe ntina nini oyo bango bakoluka mpona basalisa bino yesu na babokeseni mingi wana kati oyo ekoya kobotaka lisusu bamakambo mosusu mingi nde bokomonaka bamission yango mingi oyo ya Nations Unies neti na mboka République démocratique du Congo ekosilaka te ekobotaka misusu ekokobaka ekozalaka ebe kuna ezali kaka mpona inégalité wana oyo ezali oyo créer situation ya conflit bato lokwa baza koya
soi-disant bamema solution baza susu na bokeseni susu na bakolo mabele na bapaya oyo barwande baye na baguerre lokola baugande mpe lokola nde bokeseni ezokoma su makasi mingi bokomona ekosalaka lisusu ndenge wana mpo bokoki kotala lokola bamilitaire mosusu ya Nations Unies mpe baviolaki bana basi kuna na este bokomi tuna soki na bamboka na bango kuna bauta soki bazalaki kuna bangai mpe kozwa bana bajwana mpe bazwa baviole bango kasi ntango bakangi bango basali na bango nini eloko te bazongisi bango kaka na mboka na bango bautaki kuna mpe toyoki mpe switi susu te eleki ebe ndenge wana. Jean-Pierre Bemba azali awa boye na denar na makambo oyo ya kende kosala intervention kaka ndenge tokolobela mpe boye Nations Unies babengisi na Congo tokolobela likambo ba africain bakoko maîtriser ba situation na bango moko ye babengisaki ya kende kosalisa président azalaki en exercice na République centrafricaine pona rébellion ndenge tomboka na mboka na ye moko pe étant rebelle na tango wana banayi kocontrôler côté na ye ya nord kuna na République démocratique du Congo. Ba militaire bakei oyo ya ye ba milice wana bazalaki sous contrôle ya armée ya président azalaki en exercice kuna soki makambo asalamaki ongano tozalaki kuna te bafundi ye nango ke ye nde moto ayi responsable direct aza na denar awa azali kosamba maumeli sasali bambula ebele oyo toyebi ete procès na ye ezali kokendeke ebe malembe ye mwana mwasi oyo soki mpe africaine oyo akoti wana sika ye akomi kodirige kuna ya azali koloba apartir ya Kinshasa azalaki na mikolo meki ete ezali bango mpe bayi na mpasi komona ete procès na Jean-Pierre Bemba ekokendeke malembe pona eza na badifficulté oyo ya bakama batémoin kobongisa makambo kilikili oyo ekosala boye mpe na bankete bisika makambo asalamaki mosika eza mpasi omoni bokeseni nyonso wana aza kolakisa be bokeseni injustice inégalité oyo ezali na babisika na bato na baposition nde ekosala sikoyo moto mpe lokola ayi na faiblesse bakangi ye mpona baakusation wana aza eloko akosala te bakoloba te ke bon nanu tozwi bamateriele ya makasi te okoloba ete yo fozala na boloko zwa liberté provisoire ndenge esengamaki liboso baye na babokeseni lisusu mpo afande be wana tokomona justice oyo ebyangami ya monene international ezokoka mpe makambo te bazose kontante mpona balobake bango mpe bazoregrete ndenge procès yango eumeli ekomela bambula ebele boye eza mpasi bokeseni oyo ndenge inégalité oyo injustice oyo tokozalaka nango boye. Bosco Tangada na Nations Unies eza wana na kati ya République démocratique du Congo mbula na ba criminel de guerre bazali wana tomonaki Louis Michel azokende kokutanaka na Kundabatware Belgique membre ya Nations Unies kasi nyonso wana eza na ntina te mpona nini bokeseni ezali na baposition oyo bato baza nango yango nde moto ezali kosala ndenge wana nde bokomona bokeseni wana inégalité wana injustice ezobotama oyo ezosala ete bato mosusu moni bakomi komitia lokola songolo to lokola pakala po aluka ntango mosusu bokeseni oyo aza nango na mosusu ebongwana to ekoma moke ya solo penza soki tokoloba boye na pamba te po bokeseni mosusu ekoya na kote ya religion
yango pe kotia bato penza na libulu monene oyo esali pe bayaki nango na tango na colonisation pona kosala ata tango baarabe basali yango na commerce na bango koluka kokotisa bato eyoko oyo po bamoni bokeseni oyo ezali na makambo na bino na bango balingi batia bino makanisi oyo ya bango epa na bino po bajwa oyo bango balingi bajwa epa na bino na ndenge ya bo pete tozali kokoba po toyebisa bino pe susu ba exemple msusu kaka na bokeseni po ndenge tolobaki tozosola na biso po soki makambo susu boye toko mona yango bona bo polele ekosalisa biso po na comportement na biso toyeba ndenge nini toko sala na ba situation oyo toko zalaka kokutanaka nango na bo moi bwa biso linga biso to ina biso kasi na katikati zate oeza pona babungi na kati ya libulu oyo bozako benge glise ekunda malu tiana bino zako begi sabana zako luka nzambe te bozako luka falanga kokosa bamamo bazanga koyeba baleka basi mawa mingi asili kokosama na kombo ya Jésus pastera bele liyozobo mipesi lokutana monoko bino nyonso bolingi paradis kasi moko taliko kufa bakoko baloba nzambe ya mpungu bino bolobeza bikeko ya masumu ngana lobi bible ya kana fembu na tango abumbu bobose nyango lisusu bakabela biso Yesu bona kanga biso misu bango bayiba kana komba mu Kristo babosa na lokumu bakufana soni yamba bokoko na yo singama na busomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yo ndimi yangingiza asialopaki ya ngonga na zongeli makompa na bino ya lokuta ekundama bozo kosapato bozo mela bato bozo kosela pana ete bazalaki ndoki bazokoma basheke mpona lokuta na bino bozo bosana ete bango ndeko mo ya lobi lelo tonsendi lelo tosengi na bakonzi ya mboka po esi eleki botala likambo ya bapasta balekisi bakoma kosala makele mbala mito ya banzimi tata mama aleki mpe kulutu kongola miso nzela wana etonda mabulu remolili mwinda ya bomo ezalaka te suka ya mokili eza ntango tozongaka mabele baya na biblia mpona koyiba mpe kokamba biso yo na bozobozi kombomoi na yo babosa na lokumu bakufana soni yamba bokoko na yo tingama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yo ndimi yangi nasakulela ozomona maya misuteza na mutema oeza mungongo bankaba kuyemba baboti bakomema biso na kobeba nayebi te mpona nini boboyi oya biso mongo pekisi oya biso mongo ocheya mundele liboso ozanga bomoto lokumu nyonso ekundama na baweyi neti tata lumumba azako mituna dimbo oyo wuti wapi ekosuka wapi jumbe eza makasi mbwa azokanisa koloba na mwana français za mayele ye wana yokelengi kolia fufu na fushe kama tapesa mwana preno européen oyo oza kobenga leno chrétien mpona ngai ezali gato poisonné soko oyebaki te sikoyo oyebi kasi osepeli nona yango bona peti babosa na lokumu bakufana soni yamba bokoko na yo tingama na bosomi maloba ya lobiko kasi motema mbindo yo ndimi yangindi eza pasi bandeko na nga ndele wana beta biso film oyo akata biso maboko oyo afingaka biso toza banyama kaka kombwa mundele wana yango tozopesa ngo na bana na biso oza bato to bambwa botala elongi ya Jésus obotie na bamira ndako na bino langi na ye kokani na yo langi elingolakisa couleur moto landa yango yebaka ngo mpe tokolanda
tokolanda makambo koleka peza na mokili na ndenge elongo bani nde sikoyo tokoyebisa bino mpe lisusu makambo mibale ndenge tolakaki bino na libandeli ntango tobandi programme na biso tolobi ete lelo tokosola likambo ya bokeseni likambo ya inégalité oyo ekobotela biso injustice likambo ya bokeseni ndenge tolobaki bato batala yango mingi kaka na bokeseni na niveau social oyo bata mosusu bayebi mpe te soki balobi injustice sociale inégalité sociale soki bato bakotala yango na baaspe nini kasi biso tokotala ebe bokeseni na mobimba nango nyonso na sika bato bazali na bomoi bwa bato tokoyebisa bino yango totaleli yango boye na bisika nyonso na bato nyonso po tozali na mpasi ya komona na mboka ya République démocratique du Congo ndenge ezali kokende ndenge wana mpe na ntango tokoloba ete totia elikia na bapaya te mpo bakomemela biso solution te ezali biso moko na kati na mboka nde tokotala mpona bayebaye ya biso ata biso nde tozali libanda awa boye bato mosusu ta mosusu bataka bamonake toali libanda kasi soki tokolobela makambo na mboka ya République démocratique du Congo mpe tokosala ete makambo matambola kuna toyei na baboti na biso na bandeko oyo ya biso basusu mpe batiki nano bana kuna oyo ke toali mpenza na bandeko oyo tobimi na bango mpenza esika moko oyo bazali na kuna tokoki koloba te biso toyei libanda esili tokomi bato basusu eza liboma wana eza kokoma nde mbwa biso toyei bato tokokoba netumba oyo nde tokoloba boye tokoloba pa mokimo mba tokopesa bino pe exemple ya oyo pe kosalema pe sika mosusu mosika ta mosusu basusu bazalaki na likanisi teke tokotanga pe mboka na lelo lokola totangi Nations Unies totali pe sika makambo yango ekofanda kuna eza kutu na ntina te toloba likambo ya conseil ya sécurité oyo batio vote te Rwanda kota kuna tolobaki kuna mikolo mileki boyokaki bino mpe na commentaire oyo totiaki ya professeur oyo alobaki eza te bato bakota kuna mpo bafanda kana bakiti ekesala bango elengi mpo babeta masolo eyi na ntina te systeme yango eza sumalonga te kasi ezali exemple mosusu oyo tokopesa mpo na mboka États-Unis kuna na mboka États-Unis eza na barecherche oyo basali bamoni ete bato oyo bazali kozwa makama na mitema bato bakozwa baproblème na mitema na bango mpona santé oyo ekosenga ete baya koreanime bango mingi balobi ete oyo bafandi na bakartier ya bariche ya bato na bozwi bango bayaka noki mpona bango bazwaka lisungi noki baminganga bayaka noki mpona kosalisa bango kasi bao bafandi bisika na bato pamba eza te bato pamba lokola jibe ndenge alobaki eza te bato pamba na ndenge ya kozala humble me bato pamba oyo mpo baina eloko te baina bozwi te bango bayaka kosalisa bango noki te bozomona bokeseni esika ezali komema bato bokeseni inégalité eza kobota injustice ndenge tolobaki na bino bokeseni wana toluka pe nano na baminoko na biso mpo minoko tolobaka ebe ya bato so tolobi bokeseni tozomona na inégalité ezokende na différence eza kokende kasi injustice na bokeseni nazomona mpenza place ezokema yango te nayebi te soki na minoko na biso mpenza injustice ezali po soki eza kaka bokeseni nde moto ezali wana donc injustice wana esika eutaki ezalaki esika mosusu po ezali bokeseni wana nde moto eza kobota injustice na ntango moto asaleli yango asaleli bokeseni oyo ezali na ndenge ya mabe po bokeseni mpe bakosalela yango na ndenge ya malamu
okwa ete bomoni moto mokolo na mwana moke bakolia sikoyo bateli bango biloko na sani moko neti na bamboka kuna pe esalema mwa mingi omoni mokolo ye mpenza akokate be badi monene adunda akokanisa mwa moke wana te so bomoi bokeseni wana bokoki koya bosaleli yango te boye te ale bokaboli bokati te oyo ezali mpo na leki mpo na mwa moke yo kosimba sukoto oyo te oyo ezali ya ye wana sikoyo tokobenga yango injustice wana eza injustice te yango na komituna esengeli penza tosala penza toluka koyeba mingi na baminoko na biso na baculture na biso po monoko yango wana ekomema culture tokoyeba mingi ndenge nini tozalaki makanisi bakoko na biso bazalaki nango efandeli oyo bafandaki nango ekoteya biso tokoteyama ekosunga biso ta mosu po totonga ekolo na ndenge ya sika. Boyoki exemple oyo ekoleka na États-Unis oyo bokeseni na bozwi ndenge wana eza moko totangi mpo soki tolobaki topesa bino yango wana ya motema mpo motema nde yango ekosalaki moto soki esimbi lisusu te ye mpe bomoi na ye esili ata mikolo oyo ekomi na bapareil na médecine yango na bato bya poto awa bakokotia moto mpe na pareil ata soki motema ekosimba lisusu te kasi ye azala nano na bomoi na ndenge na minganga te mokolo bakomona ete bon esili nango mpe balongoli bapareil mpe esilaki kasi wana mpe ezaka mpe likambo na bokeseni mpo soki okei na bamboka misusu oyo mpasi ei makasi bakoya kotia moto aparei wana ntina na ye oyo bakosimbela na bomoi ntango molai ekozala mpo ani ekopesa bato eloko nini tolobaki ezali mpo moto na moto esika ozali okanisa ekosalisa o mingi soki oti makanisi na yo na likambo oyo ya bokeseni okoki komitia makasi yo moko na bomoi bwa yo mpo koyeba ete okokani na moto mosusu te okeseni na bato nyonso makasi na yo ezali wapi pete na yo ezali wapi lolenge kani okoki kosala mpona ozala ete okweya na injustice te ebani yongo mpe na injustice te. To pesaka exemple wana na mboka États-Unis sikoyo mpe toye topesa bino mosusu na mboka République démocratique du Congo. Na mboka République démocratique du Congo poso oyo moleki tango kaka tosoli na bino mokolo mwa jeudi na radio lisanga ndenge tokosola boye na poko wana a partir ya 22h Kinshasa mobimbe kweyaki na molili pe na eteni ya Brazzaville butu ezalaki butu kasi wana ezalaki molili po minda mizalaki susu te courant ekatana baso bako ekatana na kaka kuna eza yango likambo ya sika te kasi wana pe tokoyebisa bino ezalaki tukin ndenge babaka tukin na eteni ya Brazzaville po pane ezalaki na centrale ya Inga oyo likambo oyo nakoyebisa bino boye likambo oyo nasina yo kaka yango kala esali bambula ebele ezali na moto moko ayi na fonction monene kuna na mboka République démocratique du Congo alobaki likambo oyo esali bambula alobaki ete kuna na Inga eyali mpasi moko mosusu tofande be na Kinshasa boye Kinshasa mobimba ekokota mbala moko na molili
na ipsi bino te fonction nini monene o mutu wana inango kuna pe soki inani po soki na ipsi bino bokofungula minoko esika bozali bomituna bobikasi eloko nini bango basala kuna mosala nini basala kuna po bazelaka pe bamona kaka pe suka na catastrophe effectivement esalemaki poso moleki ata soki alobaka ngo badelestage bambule leki ebele kasi ye kosalema na lolenge oyo mpenza ye alobaki wana bayebaka esika mboka ekoma to bakomisa to bamema yango ekotaki Kinshasa na molili makasi na eteni na Brazzaville. Bon, babundanaki mpona bazongisa courant ndenge bamesana awo ezalaki sikoyo exercice mo monene ya makasi esengelaki basala nde sikoyo biso tokoyebisa bino na tina na bokeseni wana. Donc likambo ezali boye basalaki makasi ya ko relancer 2 machines na Inga 2 moko na Inga 1 et puis 2 ezalaki na Zongo basalaki po ba relancer donc bokiko landa wana. Donc 2 machines na Inga 2 moko na Inga 1 mibale na Zongo. Yango nde eyaki ko permettre pona ba alimenter quand même la ville avec un certain délestage. Oyo wana ezali directeur ya distribution ya SNEL ya ville ya Kinshasa na kombo ya Rombo Fumani nde mutu alobi ndenge wana. Toko yebisa bino boye na tango oyo batiaki ndenge wana sikoyo azoloba boye ndenge SNEL ebandaki kopesa courant bolanda nazotanga maloba mayaye. On a dû reprendre la partie ouest, puis on a repris une partie de la Gombe. Par après, avec l'avènement de machines d'Inga 2, on a dû reprendre pratiquement tout Gombe, une partie de Limete, une partie de Kintambo, ma campagne, wana ipsibino ma campagne donc na commune ya Ngalima na suki wana na maloba mai boyoki bino moko ndenge directeur de distribution ya SNEL alobi wana siko to kepsa bino biso na maloba na ye to ko observer pe bokeseni oyo ezali wana quartier na quartier ndenge électricité ezongi boyoki bino moko ba kombo ya ba quartier na ba commune etangami wana ezali kolakisa bokeseni oyo ezali na attention oyo bazali kosala na ba quartier oyo ezali kuna soki ba salisi kote boye pona bango liboso esengeleki euta wapi nde bokomona bokeseni wana na tango ezali makasi na tango leta soki bozali na ye azali na makoki te ya koluka po bokeseni ekosilaka te toyebisaki bino bayo bandimelaka nzambe ye mutu akela yango likambo na bokeseni ezali nde kosala ete koma moke baye oyo bayi na conscience na bokeseni ndenge bango bakokani na basusu te bayeba makasi na bango na pete na bango epe payeba lolenge kani bokeseni wana bato basusu basalela yango te po ekoma injustice soki bakutani na likambo bayebete bateleme pona kobunda wabino yesuki tenge nde maloba maye mapoka malelo mazaki yango wana matondo mingi na litoi na bino ya pete ndenge botiaki pona boyoka bolanda lisolo ya poka lelo ngai pe penza na kofuta bino panga pamba te po bino boyi penza babini ya joba te bokozwana eloko ya kolia na yango penza kitoko na sepeli ndenge toyokaka sika na sika maye
bo yokaka ndenge bolandaka pe ndenge boyebisaka biso ndenge ezaka ya biso ezali nde ntango oyo tosaka boye ezali ya biso ndenge tokabolaka ya biso boyebi pona to kufa te. Alexis Kalunga mbote mingi na mama kuno ozali na Harlem pokwa elamu pe weekend elamu na bino banso esika nyonso tu bo joami nde to koyebisa bino kaka ete bo yeba ete na mikolo ndenge mizali boye borara te soki borari boramuka. Aro ipori kanambe orari soki orari mbera yangoyo. Okatimini kundepe ya Zumel budi grosso modo na marka bisolongo Badimitri Mourandel kakomi peko parlementaire tropicana alors que bamote bayaki dauphin corétien plein de maladies osikala makudisite vimbi na jara saudi bakosovore ngando na système egusa mekalansino pour ekoti babela kwakara. Il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts de gens. Yembadi doyongo, chez nous aussi, nous avons des taximens. Mais taximens ya harare, ya kumela kumbia toti la mutuka wana na matate. Omona umotazu bokonzila, ule famille na eba savule kumbele au carré. Moi c'était mai, na konti ya loshinto. Mais au contrairando, epesi esange koti mukulu mwana na mwana bendelingo. Mitelengano ya le noiro, abosa niza makungu yango atikeli gambala etikele kakamu. Bakunungu, Pelegete, Mandombe, Wabela Dio, Nouvelle Écrita, Kangama na Fumu Kimbangu, rendez-vous na Kamba. Les morts ouvrent les yeux de vivants. Rien ne sert de Kundabatoire, il faut partir chez Tokokologo avant qu'il ne soit Totardino, Potrobaki et Bembeamboa, Matangate. Sarbati Serpontifort pour les intimes Nyoka, Sokasio na Mosapi Kokamasinga na Lobogo, mais Hippolyte Kaname, Alain Yakiwuta, Asibiso na Moto, Moito Tsasinga la Kingo, Ikelefi. Liwaya Nika, quel rojo, Limanga Mongo Nicolo, Moussousounassé, Kagame Rio de Janeiro avec Kiki. Résultat Hippolyte Kaname, Kamiki Kolo, la terre de nos encolo, quel scandale, Mokanzale qui laisse le Farabus, Moto Atambola Kabolumbu te pona Mozanya Namba, Mwana maman, est-ce que tu sors sol? Kagame, Kaname, Kunda Ruberwa, dites-moi qui a tué Abiyarimana, Niamusi Mouringi et Nadaye, Monseigneur Mousiriwa, le général Mayele, le commandant Massazo, pasteur Lukusa, cardinal Echu et le vieux Mousé Kabila. If you didn't know, now you should know. Babeta Kasipete Nambebo ya Moninga, et Kibela 8% pour